tout le monde. Bonjour à tout le monde en fait. C'est la nouvelle vidéo pour temporiser en fait. Premièrement, je voulais m'adresser à Coco Maniké. Maniké, je crois que c'est la toute première fois dans cette vidéo depuis où ta poto yo monakala. Wana makunza ya pembe. Wana nakuna makunza pembe di. Wa Coco, wa mbinzo bangala. Wa Coco, wa mkolo makasi. Taka mama Jonathan, mama wa Prince Babia. Wakasu gente, wa mkolo makasi. Ngam na tinda ote osala mokuya ya pauvre Babia. Et puis ngam na tinda yote o raté vie. Parce que yo sa raté. À ton âge, wa tata moi si mais wana mobali ya âge mo na troisième enfant na yo. Mobali moko ka mutalala ote, à part Babia obotane kobota mo aliboso na Babia te. Papa wa Jonathan to yebake te. Papa wa Prince nde to yebi Babia. O papa wa o asuka to yebi te. Donc ngam na tinda oza mutakala ya leta te okauka lokwa nzeta okauka. Okwa nzeta kaki. Et puis ngano na banga mutu na TV te. So na kipa kote parce que na mona ki obela mutu. Obela liboma. OK? Pour ton information, n'expliquez pas tout. C'est tout le jour que je parle avec Nana Boudouka. Donc, Aïnemi Nangate, c'est ma soeur. Nous sommes boissiko dans cette vidéo. Notre soignée appelle vidéo. Elle est avec sa grande soeur. Et il y a un abisso de l'ingamakas, c'est bien qu'elle a tata. Sa grande soeur propre, autre chose en Kishasa. OK? Donc, c'est tout le jour. Nous sommes en des heures. Nous sommes là chaque jour. Et puis, aussi, nous sommes à des heures. Nous sommes sur la vidéo siko. Notre soignée appelle vidéo. Deuxièmement, mukolo moko te kama mwa biso mukolo moko te eko arriver. Je dis bien mukolo moko te eko arrivaka. Base la nga lettre ya kata jeli. Sinon tiazo likolo ezala te. Je vous assure avec arrogance, avec assurance. Pour n'en eloko ekatanga kata jeli te. Et puis deuxièmement, je suis warrior à vie. Donc, si on est absente, c'est premièrement, c'est ma vie maintenant. Et puis, deuxièmement, parce que j'étais malade. Donc, pourquoi nous avons les cas na opération, fakina sandeni, n'a pas exposé na télé. Non. Pourquoi na sisi, na fandit. Na à l'aise. Ah oui, que va ça la moto de Kamblokwa liandi. Et le moment où on grave, on a seconde à sisi au Kitioki. Donc, fait qu'il y a un temps, il y a repos. Si on a un concert, il y a Lyon, il y a un billet, depuis Kinshasa, il y a un billet à concert à Lyon. OK? Et puis, na Bordeaux, il y a un billet, na place na Ofanda. OK? Donc, on a un billet, na place Ofanda. Na place à Olala. Na Lyon, il y a une réservation, il y a appartement, hôtel, il y a appartement, maman présidente, maman Chanel. T'as une réservation, il y a place. Fait que vous dans ça show, na after. Na ya kite. OK? Donc, n'est pas na billet partout. Na ça warrior avi na soldat ya makasi ko buga na te. Na ya na tamuke na écrasa batutu obino ozomo na bon kilo maniki pendant tout ce temps za ki pembe na fali. O empêcha marka uzi ko finga fali. Ba soda makasi tango ye okwesi ba plier en fait ngana ya na kwesa landre wana porte-parole a Kofi Akenda. Donc na fandi sa banzoko minene lelo marka uzata sali ni chez la sous fete ba Virginie Manganga ba Marlène Kassanda basaka kimo na poto bazaka sa ba analyse to zana kimo bo remarka ba analyse sila pouvoir analyse na bomango na sisa na marka uzata sous fete au Trésor Congo au ba Landry au ba Liverpool au ba Gouvé lelo ata basali 50 000 émissions et frappe à souter marka uzata kota ndako. Donc omoni pa biloko na mikemike banda ko sala wana o banda ko kosa batafali ke yoza danger bozaka osala lote na ya na tamuke na ya poto facile ya visa ya billet Air France. Donc ça montre que na yaki pa na beta ba missile makasi ba yuma bavanda. Je n'ai rien à prouver, j'ai tout fait, na pesi no espace pour s'exprimer.
natikeli bino baguerre mikeleke te nga yaka baguerre minene o pepe o fwenge o sele yo depuis na ya sele ya sila na naza ko vanta sele na ban tuza ko tepa mamba sele art et sila lo bayebaka guerrière lelo ka makasi na bitumba ya solo nga bunda bitumba mayoto te bobunda lelo ba bitumba TikTok ya TV te nga bunda bitumba makasi na pesa bino espace siko bosala mama mike po da nga mo gameta na sisa bitumba tu na bimara rambonnet na fanda o za babla o na ko mona babla ba tente ko mo beta ma o e kende lizo ba bala miki nga sala ba bala minene na fanda o soldat suju bala munene makasi so ya na oya mais ba o eza généré na profil na tikela bato ba ya ka obeta ba bala mike ba sisa ba bla mike na ko kitaka tina ba na ko descendre si batte na ba guerre mike nga mesa na ba guerre minene na sisa bata kombo so na leki nga ba musicien ba yebi ke petit wana kaka larme afali Suzuki azonga na droit chemin Soleil droit chemin Emile ya droit chemin donc bato to baka danger bato banga vantisa bao na ban donc nde na boye bato to bayebi ke wana soda makasi abima asolikama munene ye wana mbila donc na se faire remarque mani ke koseka mutu akoyena vilo yo babengana yo taka nde na bwaka o libanda moni na tindika bino bokoya yo moni ali yo to kasi yaka okanga foto na fali na ndimoti boko ganga nani akangi foto na fali kanga foto na fali kanga foto na biwa fali na ndimo yo ata yo ogel show alarme teti petit moi moke me sollicité na borkestre ebele yo panikeno yo na sollicita ka bamona ko muta liboma biso siko to ka sollicité ba sollicité do oyeba valeur no temps ba olunga ba te côté mais bato ba proposer da ko somba yo changa skoke na gère le show mi yanti mini comprends donc otana na la pongi nana mutu te na vie olongo nga warrior la coopéra pe na ba bolole te na ba illettré te nga sono lo ba na bi ba prononciation en fait la pesa message exact bien précis en fait naza na passe ya prononciation te naza pe na affaire à ba bengra te nga so na monika ke oza pe warrior mais ngobi mengra pa na nga na ofina yo dalinga bato babosa na bolamo bato noki te yo wali boma nga naza warrior mais na master ya mutu te nazaka bien na mutu ala nga bien mutu ala nga mabe na obendo singa o comprend nde sa Alexis Wechi soda Valdi soda défenseur de warrior bato na nga siko ndeti bangwana na bato ebele to coopéra bien oyebisanga yo manike ero wana na répondre un message na bato tumba moko une fois pour toutes je suis là mais na temps pour ça maman c'est très important et ça peut meilleur pour na lobby nanga ete le quoi fallait me menga solo na raté vika bino bovanda kiti obake fallait sacrifier vie na ye bomoni ba me mai poto me ba comme ça le quoi kabuya kaka bino bovanda bakiti pecho pe na yebi vie na ete kala ya poto asuka ka lo ka ba fiyo banganda imanga na fiya nganda o asuka kala banganda mina na banganda bimana mibala batina te ngana fiya nganda no te donc mamtu na sala Congo na chango kwa na zakafia banganda te ya ba place basangana te ona pe na ngana misali siko ke na bundi bitumba makasi siko na fani ba vina nga bazake ba baso bandimanga en fait tu comprends siko na vandi boy fona na misa classico pour la sali déjà guerre allez ton na fongoli nzela ba tutu na bazaka obanga ko assumer que baba warrior ba yasko ba s'imposer l'école déjà du show allez après ça nga siko na sala na kwa mama ta sali nzela pour na sali siko temps moi absence on a vu na silence na changer ce qu'on a comme ce fille classe ça s'imposer ce qu'on a place mususu na s'imposer le kaba ika de young te mais na s'imposer ce qu'on a classe mususu pour ngane kolonzela en fait donc non changer nos étapes mais na ba guerre minene no descendre si bas et mais quel était beau chanter Victor beau c'est la c'est bino beau c'est oyo na kande soute là c'est la même talana te akabwani nakabwana ile wapi mana na FC bino ko kabwana nga toka na FC nasekala nga momulo sele kaitara nasekala nga bino kimia na bisa bino ndi toleka mo kimia alarme de papu i petit abakoko dilaso olega wapi opérationnel mutu na fuka misa ba magali lo mama bato bazaka obanga koyela bomama baki warrior fuka mayo fukama on se soumettre yo
bato moko boye bafingaka fali bato batusha bango te nga na tusha na kopo nayebisa bino makombaki warrior nga no nafinga nanga fali te naka 100 microbe nafinga no fali na vie te nakumisa baplace nazalazala maintenant nafinga fali te avantage nanga kaka nde yango wana na carrière taché te pa fali bato mosusu fo bamiwelisa mpo baza bagafe trop donc fo mokonzi amona ke asali trop elongoli ta mémoire ke afingaka nanga sikoyo nawelaka te sans microbe zo comprendre bakopo oyo bakolo kopo baza nala kweyisa baplie fukama on se soumettre devant je n'ai rien à prouver wesh je tout fait en fait nabunda baguerre makasi na kopo na kiwarrior na warrior te oyo alengisaka nga moto okanga na respecta na compte ya kiwarrior ya ki youtube te eza mida la taylor bitumba mida bunda sikoyo asukaka nango na 6 nga sikoyo naye natindika yango ntina 10 kota bawarrior ata mida longwa na ye warrior soko respecte na respecte mida po place ya sukaka na 6 nga natindika yango ntina 10 nasoda mbila bato bayebi donc bobeta no masolo na bino bosala pe bemission na bino bolika vi na nga nyonso na koexplike donc posa ya bino ezalaki premier jour mwana na boduka uta po tolobi nango tobenge na telefone troisième jour nazalaki na ndako nakenda kozwa koli tala sak nene nazwaki opa na ye na ndako kanda auti poto oyo aye na filme te na poste pe te mpona bona bofinga ye na nsima na nga surtout dès l'autre soirée bon appelle vidéo mon bébé ça va obike na orie bino pardon makasi ya tina nani vi kitoko obetelanga loyenge yo nyonso sacrifie barelation mosusu mpona kiwara yo nga na ntala yo nga na sutukisa na bapepete ate penake asho mutu na nga asho akotrahi bato tout sauf nga pepe sacrifie apona fali na place yo nga napona yo na place ya barabas nga na pilato sacrifie pepe leka mabe eleki napona fali je comprends nakopo naobeta bosekisa bambolo ba mo pe fona soki pe nde naobeta befo père ça va mon amour mais ce que je me sens pas bien mal ici mais bakisi je me sentais je suis faible mal je me sens pas bien ça va t'as mangé non j'essaie de manger mais j'arrive pas je vais te voir tu fais quoi viens non pas n'importe fière au bel no makasi te mais aussi mais c'est super papa tu es où tu fais quoi je ne sens pas bien je vais te voir tu fais quoi aniki ya boyo mwa mulingo na ba air nef na boyo mwa na saba moyo ba saba moyo t'as mis sous Gillette Aïsa tu fais quoi je ne sens pas bien tu viens ou pas tu viens tu vas passer voilà je ne sens pas bien tu m'amènes quoi touche ici ça fait mal touche porte-moi de l'eau j'arrive pas à dormir touche il y a quelque chose qui marche ici je ne sens pas bien badiki yo hala ata boyebisika nini ebide na tobeti lion plein bordeaux plein donc kasi ezanga tension tobeta baconcert ka plein lion plein bordeaux plein fali orchestre fali leader ezanga tension na bien nyonso bien na vie mambo eke kitoko leader kano mambo tu kano to na époque ya 207 ebomaka concert ebetami na biso nje tobeti da Stade de France nyonso yafali kitoko nga mo mpe makambo nyonso kitoko tu pepele siko monomona ntina kuta yo oswana te bomakele boyoka motu mpasi te franchement nakomana poto namo oyoka motu mpasi nde bamakele ya tiktok omona ota ye aswana ye va sona fatia foto na ye basenzi pardon nga na adopta vie ya poto en fait nakoma epuis en plus de cela nga akamona filusi bopake na mwana ya libanda kini ekomisaka nga nde makelele tema bapine bamoto bangmangma mais à part ça
emo bampiaka fo ganga na bemission me nde nalamuki boye nanga na mpiaka te na na sote te niso na kimia papa jali mambo to kitoko ogangela nini obiki bozala mvute eloko esala bino momanke ya mambo ebele en fait nyonso bien obiki poto mpa na adopte mbambo nango silence calme et tout donc mpona swana fo nazwa temps so nayaka kosala règlement de compte na bino nazwi temps mais à part ça je suis en Europe, wesh. Je peux pas trop crier tout le temps, non, mais non, wesh. Hein? Oh là là. Alarme des papous. N'a comme mon niveau internet est bougagi. Bah ouais, balinganga. Na zappe na bah ouais, balinganga. Yo moni commentaire appelle que je lis ba maman baneno bi. Oh là là, je suis la star, man. Oh, je suis la star, wesh. Bato bolinganga niveau bokomaki bobengi. Oh, je vous adore. Bisous là-bas.